Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium et surtout bienvenue na émission l'invité au tozali na esengo penza ya koyeba te bozali ebele kolanda émission na biso oyo tozali na esengo mokolo ya lelo koyamba po na bino Kumumboyo Charlie Mboshana assistant chargé de cours à l'université chrétienne Cardinal Malula. Il est aussi intendant général de l'université chrétienne Cardinal Malula, secrétaire exécutif de la fondation Mboshana. Il est encore opérateur culturel et Nasuka Azape candidat député na provincial ensemble nae tomeka un peu kosola penza maimatali bayo penza bakolukate batia mwa ba masolo na bango pour que to voter bango mokolo ya lobby et que bako souhaiter te Congo na biso penza lolenge ezaleli ekoma ndenge nini suivez mbote na yo Kumumboyo. Mbote mama journaliste. Vraiment, tozali na esengo mingi ya ko yamba yo mokolo ya lelo Charlie Mboshana parce que toyokaka plus kaka na ba musicien ndenge babwakaka kasi lelo penza toyambi yo plus po ozali candidat député et puis penza na mopandi ya UNC to banano na motuna penza ya liboso pesa biso rôle ya député ezalaka nini. Merci maman pour na motuna na yo avant ko banda il faut na éclaircir opinion au bazolanda biso. Charlie Mboshana ou bien Messin Kumumboyo azana ba stati ebele. Mais d'abord stati clé nangai Messin Kumumboyo Charlie Mboshana azali enseignant. Après tu okota na deuxième stati oyo opérateur culturel nde oyo ba mesanga ko benga Charlie Mboshana wana siko na na deuxième stati nangai en tant qu'opérateur culturel. Motuno otuninga rôle à député provincial azali nani? Député provincial azali baoyo bazo kamba province oyo bazo bimisa mibeko ya province uniquement province par rapport à député national bazana mboka mobimba mais net ville province na biso Kinshasa do ba député provincial na biso ville Kinshasa oyo bazo zwa mibeko ya kotambolisa ville province na biso Kinshasa nde mutu babengi député provincial do suki kaka na province net ya Katanga baza unique maka pona ko uzwa mibeko ya Katanga député provincial ya ville ya Kinshasa ou bazozwa mibeko ya ville ya Kinshasa même si tomona ba décision sous gouverneur azui mais gouverneur azui et wuti wapi mibeko na avant gouverneur aloba et wuti na assemblée provinciale de gouverneur ayeko lobango ayeko publier. Voilà, et éclaircissement wana penza et sali bien na balandinyo so Congo Millennium kasi to tuna pe motuna mosusu penza ya koluka koyeba tango kotala yo moko penza eloko nini etindiki yo penza te yo pe ozala candidat. Eloko etindinga nazala candidat député provincial naza ya Bandalungwa mais Bandalungwa bako élire nga na komi ya ville ya Kinshasa totali ville ya Kinshasa ezotambola te ndenge tozaki bilenge na lelo différence eza makasi na kati ya ville ya Kinshasa na lobi te ke bo nyonso baza na assemblée provinciale ya ville ya Kinshasa baza mabe te oya malamu bazali mais en tout cas esimbi te yango na moi ndambo biso toza nango to apporter un plus na bakinois surtout ngai nazali député provincial ya commune ya Bandalungwa na baoya ngai ya commune ya Bandalungwa na ebité tambo leo na commune ya Bandalungwa ba place mosusu tozo beta bale et tozo ko les sousté macadam les sousté na commune ya Bandalungwa to ko sala effort to luka mibeko ou to voter mibeko na assemblée provinciale oyo épanouissement ya commune ya Bandalungwa eya après ya commune ya Bandalungwa ya ville ya Kinshasa pour elle na komi déjà éli na komi ya ville ya Kinshasa mobimba donc to luka changement na ville ya Kinshasa bosoto l'équipe mingi tango penza okoloba te to luka changement na ville ya Kinshasa bosoto eleki mingi est-ce que loko esengeli kaka koluka changement ezali kaka na esika ya bosoto esika bosoto te mais moni esika bosoto azali tolobaka ta na ndako bosoto eza ndoki azali pour développement ya ville ya Kinshasa yana il faut to bandolonga na bosoto c'est la première des choses place au bosoto ezali eloko moko te kosamba ezolakisa ke misala mabe ezali wana
yo moko kozwa ta temps ya kotanga te ya koréfléchir te parce que bosoto ezo indisposé yo il faut tobanda olongola bosoto wana siko toluka ndenge nini ya kotala kobongisa ville ya Kinshasa. Kasi penza Kumumboyo lokola te ozali candidat na commune ya Bandalungwa omeka un peu nanu ko éclaircir bandeko balandi ya Congo Millennium lelo toyeba nanu rôle ya bourgmestre ezalaka nini. Bourgmestre azo gérer entité na ye oyo tobengi commune, c'est-à-dire biloko nyonso eza na commune ya Bandalungwa ou n'importe quelle commune eza na entité ya bourgmestre. Bourgmestre moto azo gérer commune wana. Na kopesa mo exemple mo azaneti na chakaka pour bato ba comprendre bien président ya commune wana ya Mabele, donc nyonso ye moto azo gérer ba marché, ba boutique, ba terrain, ba maison azo gérer, mais azo dépendre na ministère ya plutôt na bourgmestre na gouverneur ministère intérieur, donc baza bango nyonso branché na ministère intérieur, mais na commune wana azo gérer entité na ye, donc c'est lui le responsable numéro 1 ya commune. Donc il faut aller sécuriser commune naie, population ya commune naie, ba maman marché ya commune naie, ba vendeur biloko nyonso na commune naie, c'est le rôle ya bourgmestre pour gérer yango. Kumumboyo mettons penza kotangela biso ba rôle wana nyonso o bourgmestre senge na gérer parce que oza candidat c'est vrai, mais yo pe ozalaka na commune ya Bandalungwa tango kotala penza mai wana manso na commune na yo ezo salema bongo. Commune nga Bandalungwa eza marathon tant ya bana neti sikoyo classe zongi mais soko bandi na Kimbondo okoti ingo bimi ba 8 décembre bloc avenue Kisangani bana bakotanga ndenge ni musique ezobeta 24h/24 oya makasi oyo ko déranger bato na bosoto bato bakozala à l'aise ndenge ni. Donc beaucoup mestre na biso ya commune na Bandalungwa abanda nanu toboyi te babar ezala po mboka ezala mwa pasi bato fo badébrouiller, mais ayeba koorienter babar wana babeta musique oyo ekoki kodéranger bato te na mboka bapaya babenga yango tapage nocturne wana musique ya bongo ezokotela motu oki ofuta biso ata oki okofunda mokolo bar aza na mwa mosolo na ye akotisi loboko na libenga na ye afuti un jour, deux jours, ici, musique, et environnement auto, on a commis na Bandalungwa, ça passe, pour bimisa, balek na biso bazoa base intellectuel. Distraction, nyon soki na musique. Pourquoi? Parce que le gouverneur est plutôt beaucoup maître na biso commune a dit qu'il laissait aller. Laisser aller zamakas na commune na Bandalungwa. Peut-être l'homme sous bon, quoi za na Bandalungwa te. Ce que moi na Bandalungwa, à prendre conscience ya commune na Bandalungwa. Yango commune na Bandalungwa faut à diriger na mwana ya Bandalungwa ya solo o ya yebi Bandalungwa. Toujours le bas ba double nationalité, il est étranger. Comme un étranger au diriger biso. C'est comme na commune na Bandalungwa, so bozi mwana Kitambo, az étranger na commune na Bandalungwa au diriger ndengeni. Bozi mwana Kalamu, az étranger na commune na Bandalungwa au diriger ndengeni. Il faut un Dalois, c'est-à-dire un vrai Dalois. Pour mususu soyez na 10 ans, mususu soyez na 16 ans à Koli. Asa mwana Bandalungwa te, mwana Bandalungwa ne grandi. Neti ba grand frère na biso ba médaille tombo. Donc moi bana Bandalungwa solo bangwana, ba Emile bana Bandalungwa solo. Donc ba botami tomo ba moni biso ndenge to botami to koli to koti ba yaya ba memi biso do ba botami na Bandalungwa, baza motolu ya Bandalungwa, ba yebi Bandalungwa. Yo kozula biso motu moko ayaki Bandalungwa na 18 ans. Ayebi Bandalungwa te. Tala batine la Bandalungwa nyonso ndenge komi bosoto. Ezai kala ngai na koloba koko na ngai azosa mikati na tinel plein bato bakosoma mikati chaque 6 heures akati na 18 heures répondre mais lelo nana kolamba mikati na tinel oya Bandalungwa soko lambi babengi ondoki azoli azanta ndoki na zolamba mikati na Bandalungwa, mais à l'époque tinel wana bato bazaka kolamba et lelo za bongo chose. Pourquoi? Parce que la commune de Bandalungwa est dirigée par moi na Bandalungwa te as étrangers. Ndenge oka tozobo étranger diriger bisoté ndenge pe mwana Kitambo to mwana Kasavu a diriger Bandalungwa as étranger na Bandalungwa, c'est la même chose. Kotala penza Kumumboyo tango kotala baike penza bako batatiana ndenge nini penza oye moto to meka un peu kosola na nukumbo parce que oza candidat kasi na parti ya président Vital Kamerhe UNC.
penza to meka pe koyeba pe projet de société na yo. Un député provincial to un député national a un projet de société. Pour projet nanga soko tuninga okendeni na okendeni ne élaborer ba loi. Na faire voter ces ba loi na pour l'intérêt ya population nangai. Mais projet de société na bani na otongela bango pont. Et ça la maraté na kochela bango câble. Tozo mona batu misusu azui câble azoli aksana TV ye wana meme obana bandalunga bozo wa câble. Eza rôle na été wana eza o tozo benga flatterie ya ngwana ba azoko sa peuple. Pour mbongo asombi câble lobby fa récupérer en ensemble na place à kozala. Donc oyo rôle yangai député ezana kendo voter c'est ba loi nga pena voter ba loi oyo kosunga population nanga peuple nangai. Charlie Mboshana eloko nini ezosala que ba candidat député ba opesa biso ba projet de société donc ba okosa biso. Mais ce projet de société ya yebisangai yo pesa ba projet de société na yo na assemblée nationale ko stani tout il faut assurer batu ke to national yo za na projet de société ni oyebisa bango ke otongela bango cabine électrique moko quoi je ne sais pas mais sur na bi projet de société nanga ezali na mema mibeko yangai na parlement pour ba voter pour l'intérêt à peuple nangai ou peut-être en quelque sorte on a quoi projet de société mais pour un député il y a pas de projet de société à sala makasi abimisa ba loi à faire voter c'est yango pour l'intérêt à population naï lelo to comme on a ba candidat mususu asombi câble aye nango et puis azola na TV au câble yango na sombi bino bo voter non déjà elle a même bino câble wana bimisi mbongo na sombi câble wana mais pour demain que nous récupérer on a place à cause en ebonga habiter na bimisa qui a 10 000 nanga na somba câble mais il faut que on récupérer 10 000 nanga te botala moto esengeli bo élire pour l'intérêt na bino te moto aye ne loko bona ko tongela bino ponko na te wana za la député te eza soni na mboka na biso lelo mon député atongi pon na ko sala don na boya ngai na sali don na ville ya Kinshasa to na sali don moko na commune na Bandalungu awe mais pour na sala yango il faut na le quand même sous personnel na lobité tala boy na place ngana zalaka kuweza mwa matata mais na lingi to sala bo na l'équipe personnel na pesa ngo snel aya ko sala musala nepo câble wana snel mutako chef na passer par la snel na sali don mais ko lobate na sombe no câble courir ko bonga mais 2 jours après sombi câble ngo courant ngo petit les opélaté parce musala na yo ni musala neza osomba câble te musala neza otonga ponte musala na yo kende ba élire yo obimisa mibeko oye ko aider population na population kinoise yango soki penza kumomboyo tovandi kaka na esika wana koluka penza koyeba parce que bana pe ya bandal bavotaki penza massivement baoyo pe ya bandal kasi penza ntango bakei bakomi na parlement penza bana bandal bazwa déception hein? Est-ce que ekozala pe pareil mpo na yo te? Oui, bana bandal bazwa déception nakoyebisa yo bana bandala solo bazalaki te à part kolote nanga Francis Kalombo de mwana bandala solo mutu nyonso ayebi Francis à part mwana bandala solo Francis Kalombo mais bamisusu wana baza bana bandala te baza baveda abotami wapi yango makambo ezoleka wao nationalité d'origine commune d'origine na yeza nini yo ye na bandal na 10 ans botami na bozama na bandal te mwana bandalo abotami na bandalungwa bazai bana bandal te na kulutu nanga Francis Kalombo bon yaza ngambo mususu ngape ngambo mususu mais azaki na moi souci ya bana bandalungwa par rapport ya bonyo so batikali po baza bana bandalungwa te ngai na kokende pona intérêt ya bandalungwa na ville ya Kinshasa pona kozala kaka ya bandalungwa te na okoma ya ville ya Kinshasa mais comme naza mwana bandalungwa il faut na sala tout lisu nanga moko ezala na commune nanga ya bandalungwa pona za na uti na bandalungwa pona za vraiment na bandalungwa ne grandi na bandalungwa. Kumumboyo, c'est vrai penza, merci beaucoup. Nandenge ondimi invitation na biso poto ngai penza to la kisa
baye nyonso ya bandal bao bolanda biso na Kinshasa pe bao bolanda biso penza partout dans le monde. Candidat provincial, donc candidat député provincial yeyo Charlie Mboshana to sepelaki penza to yamba yo et soki eza na message moko oyo esengelaki na yo te o lancé na baye nyonso bazolanda yo awa na Kinshasa to partout dans le monde. Bon message nangai plus ozana bana bandalungwa na koyebisa bango tozala ini bomoko oyo mikoyo tozana slogan consomo bandalungwa e bato ebele bazo comprendre yango te mais soki batuni kolo slogan na Didier Kamba ako expliquer bango consomo bandalungwa yango moi na ba t-shirt nanga nyonso na sima nango bakomi consomo bandalungwa. Consomo bandalungwa na elobi mingi consomo bandalungwa na quel produit net na jukaka exemple nanga moko consomo bandalungwa produit nini produit Charlie Mboshana non na bandalungwa solo bongo esalaka bongo mesalaka poza na ba place auto il faut bongo esala eza ya kotatone te bongo esalaka yango na oyesa bana bandalungwa ba voter utile l'homme qu'il faut à la place qu'il faut botala te po ayelaki biso kabi po atongeli biso pont te ako tongelo pont mayebi kokoma te. C'est ça un grand problème aussi. Tozana bato ebele pe azana mosolo na ye asali bapolo na ye banini akabi mais pesa ye biki na papier akoma problème era oke na assemblée provinciale to na assemblée nationale yango moni conséquence tozana ngo po biki ayebi te mais azana mosolo na ye oyo akopanza bato bavote ye mais biki ayebi te biki ayebi te c'est un grand défaut mpona un député yango tozomona ebele yango na kosenga na bana bandalungwa bazala ini basala confiance na oya bango ndeko komomboyo Charlie Mboshana o bayebi na bandalungwa na biso bani na rompo mula tio comme na avenue Kisangani moto abungi komomboyo azati abungi Charlie Mboshana azati do basala confiance na oya bango lisu na bango ya bandal o bango mo babengaka lisu na bango ya bandal papa social basala confiance na ba oza décider soki na décevoir bango na osenga deuxième mandat ba sanctionner nga mais nebi ke ba sanctionner nga te na ko encourager neti ndeko nanga mususu ya kisenso nego mbungu funga banga mo en tout cas nazalaka nalingaka na copier modèle na ye na kisenso ngai parce que oya salaka na kisenso bana kisenso bamunaka na yebi ete ye pa yebi nga te mais ba bien fait na ye ekomaka na matoi na bato bayokaka en tout cas ba faire ebele po na ye nego mbungu funga banga mo na yebi ete pa yebi nga te musala na ye ndeti nga na tanga kombo na ye yango comme as exemple nga na lingo copier yango bana bandalungwa bazwa kaka nego mbungu nenga salaka na kisenso ndenge tokozala na bandalungwa muko tokozwa ebonga wana ata 15 na bandalungwa tokotika te po bandalungwa eko changer. Merci beaucoup, Koumou. Et ça lit vraiment bien. Lilo bango na ebi ke sepeli sape bayi nyonso. Tango lo bani ngona question mo izongi nga lisu na mutu. Est-ce que Charlie Mboshana oki ko sangisa te neti consomo bandalungwa, sauvons bandalungwa, solidarité bandalungwa. Ndeni maman bandalungwa pe bele bongo. Bozo yoka na te to ndenge nini. Et ça la kende bo ke na ba ponomi. C'est vrai mutu na mutaza en partie na mais bozala bomoko. Te toza bomoko. Omeneti solba solidarité bandalunga naza membre soko Tunisie pen kabongo yebsuki naza membre ya solidarité bandalunga mais consomo bandalunga na biteka ezaka Charlie Mboshana ata jipen kabongo mona bandalunga boko eli payer mais to consommer oyo aza ya biso naza membre ya solba soko yenga na bimiseli o t-shirt naza membre ya solba. Je suis bandal naza membre j'ai mutualité nyonso ya bandalunga naza membre naza je suis bandal naza ya muchanga naza ya naza moi mécène na bana na biso mbanda mateke ba guerre de santa ba japon nyonso nazali naza na kati ya domaine nyonso donc être lobi consomo bandalunga et englober nyonso wana na lobi teka consomo bandalunga wana kaka ngai te oyo monike azana ba capacité azana ba compétence azana mwana bandalunga ya solo d'origine bapese chance yango kaka tozoloba lelo makambo ezotokisa ko constitutionnel te o nationalité d'origine biso pe commune d'origine
outi no na ngabo ye na bandalungwa na 10 oza mwana bandalungwa te po origine na yo eza place obotami donc oza mwana ngaba neti bourgmestre na biso limisaka na loba aza mwana bandalungwa te yango développement moyen na bandalungwa ya eza te donc il faut totya mwana bandalungwa ya solo na entité na biso ya bandalungwa tokomona changement na kati ya commune na biso ya bandalungwa. Merci beaucoup Charlie Mbosha na Kumumboyo na maloba na penza nde totie litono ya émission na biso l'invité ya mokolo lelo penza o esengo ezalaki epa na nga koyeba te penza bozali ebele na komona penza bana ya bandalungwa 100% bomoko depuis Paris en direct. Merci na number 1 ya Congo Millennium papa Riki Dibendi le number 1 ensemble babi parce que soki mobile aza makasi na sima na moi si penza ya Kafunde Azalaka. Et merci aussi à Madame Jolie Dibendi, en eau de cœur avec vous. Et pourquoi pas aussi remercier Champion à ma gauche, éternel champion. Joyeux anniversaire à toutes les personnes. Bah, vous avez que c'est pour mon ami Ambota Malelo et surtout vraiment à Yannick Mbaoula Mosantu. Joyeux anniversaire également à Serena Bahati. Vous a tellement ébélé. Et merci beaucoup à Mike Longangue parce que c'est grâce à lui d'être sali émission Oyalelo. Merci à Yakato Bofenda Baobi 100% Bandal Mikolo. J'étais ma soloka Bandal na Bandal. Merci à Astronaute Baccalauréat. Merci aussi à celui qu'on appelle Nicole Batafé. Moi na Bandal il y a solo en direct de Panama. Et champion à ma gauche au sango Ipon sec et indiscutable le patron Dieu donné os au sango Bobby Oza patron Cécile au sango là où repose la confiance du chef Serge Katembo et bah bon séjour aussi Armand Dioro bah le but vraiment papa Bobby les moutétés là le plus élancé Bobby vraiment bah bon séjour na États-Unis ensemble avec Mireille Osango of America. Nalingi vino tellement ébélé parce que vous avez ébélé Bob Six. Merci à toi. Merci également à Francis Mondo, Boza ébélé, à Patrick, à tout le monde. 90 mètres. Boza ébélé. Bah y a Bandal Bobby Tatiana Osango, journaliste à Bandal, câble mère de la presse congolaise. Et peki si bino te bo bengi sanga parce que tous en a besoin tout un babino mais Bobby mingi ma solo Bandalungwa.